Ok, merci. Balandi à Osakoli Chako TV. On a remercié Bino. On est ensemble. C'est juste pour vous éclaircir na makambo etali actualité politique. Et à chaque pays, ils ont une histoire nango. À chaque époque, tozakana bakambi. C'est tout à fait normal. Ils ont bongo. Parce que les lots batu bakomi trop attachés mi na politique. Na politique mbongo ils ont gâté. Mais la politique au moins rend un homme heureux. C'est-à-dire que tous en actualité, nous avons la mutuna ya papa journaliste. Bongo to meka kokota na bozindo ko limbolela bino lolenge nene kozala. Mosala ezala te na politique na lutte ya ko rendre un peuple heureux. Ezala ka moko ya basinonime ya kozala attaché na parti te. Biso tozali attaché na UDPS ezapona mutute. Nous défendons juste ba cause ezali valable patriotique. Biso tozali na président oyo azali ko rendre biso heureux parce que lelo to ko kozana musala te bien sûr ndenge yo lobby mais demain on peut ya kozala ba ministre lolenge nyonso oyo azosala pona bandeko mususu. C'est-à-dire kozala attention na parti ezali ko lakisa bolingo fidélité quoi. Eza ko lakisa capacité ya eloko yo olingi. Nous sommes des Congolais. Batu bazana ba parti politique mo ebele mais biso tozali attaché na UDPS par rapport ya oyo biso tozali. Ne tozali attaché. Tolandaka mutute na politique balandaka mutute so olandi mbongo okeno kangama nganga keba ok kangama nganga na suka mboka parce que nganga pe azalaka na batute banganga bazalaka na suka mboka et c'est là où bat bakeno kebeba. Nous biso toza awa tozolobela ngo polele tozoke malem. Je crois qu'on peut s'en avoir 1 minute pour en tout cas makambo ezebele. Bandeko oyo moni to vandaka awa. Tozali ebele. Ba misusu déjà baza ba ministre. Na peso exemple le roi ya bandeko na biso oyo azali actuel ministre, vice-premier ministre chargé ya intérieur. Azali moko na biso oyebi papa wana aza mutetela. Azali Asel Okito. Azali moko ya ba combattant. C'est tout à fait normal. Batina ba soda nyon son guerre te mboka ekuyi kotika la jamais polele parce que biso toza na base oyo ezali armée fort ya UDPS pe ezali parmi ba très grand parti na monde biso tozali wana pour nous servir individualité biso tozali pour nous servir peuple et puis ko garder souveraineté na biso. Nous avons la constance tobandi leloté on a sacrifié nos vies toute notre jeunesse. Tu sacrifies makambo ebele on a parti haut alors to ko za la presser na yango te parce que na ko limbolela yo boy makambo biso to zomona lelo na États-Unis c'était à 1800 na Europe eleki na ba 1400 parce que to mona ba guerre ba deuxième guerre mondiale to mona ba invention to mona ba tout que ça la mur ya Berlin to mona dynastie américaine to mona ba révolution française. Aujourd'hui, biso de ko mutu oyo akati lien entre la démocratie et la dictature. On ne peut pas être comme ça. Il faut tous en essengo, il faut tous en heureux, n'est-ce pas? Parce que yango ne biso to lukaka. C'est un peu ça. Nazasko essengo parce que au moni ba journaliste bino boyaka bozalaka na biloko oyo bokoti sakabiso soki ozana mutu oyo azana capacité de répondre tes opinions moye bazwa et ya non ezalaka te. Le président de la République tango azui bapesiye marteau balatisie mokaba bapesiye drapeau oyo ezali elembo ya mboka na biso eloko ya liboso asala ya kotravaye na action ya liboso eza ya koyebisa bato yake dans cette république il n'y aura pas des exilés politiques 1 2 il n'y aura pas de comptes à rendre 3 à lobby, nous n'allons pas finir avec le passé. Ce sont des histoires où on a monde dans le salimate. C'est-à-dire, à récolté Kabila, Mobutu, Mouzé, Laurent Désiré Kabila, à Zunan de Konabiso, Joseph Kasavubu, à réunir Bango, à commis na Kota, à côté na histoire, à travailler na Bango. Néanmoins que Bango moko ba bebisa. Parce que yé à lobby, droit de l'homme, ezali priorité na yé. Mutaboyna to monate. Chose grave, Azali ko faire venir tout le monde dans la République démocratique du Congo.
azali sous ça la diplomatie il faut faire revenir même la base et qui m'a biso Banque mondiale et qui m'a biso les lots ont compté parmi les pays oyo bazali ko considérer biso peut comme du nombre tala niveau de diplomatie wana mutu oyo azali ko compter na éducation de base la gratuité azali ko compter na ba militaire bazali plus ou moins 50 ans parce que gratuité mais tout le monde na mbanda ka ni ko ba na bazotanga na mabele wa ndengwa na non mais yo ozali journaliste ngai nazali un politicien soki na kokosa yo ekozala mabe je vous dis que soki mboka oyo Kasavubu asala au moins 4 ans nandam de 1960 à 65 Musée Laurent Désiré Kabila sali 3 ans Kabila a fait au moins 3 ans Musée Joseph Kabila au moins a fait 18 ans de pouvoir. Si tu comptes tout ça, au moins 60 ans. C'est-à-dire avant l'indépendance, comme après l'indépendance, il n'y avait rien du tout. À part les mensonges, la dictature, de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous avons quand même un homme Oyo, Azali qui a ramené Bisso na droit na Bisso. La gratuité. Azali et l'Okoyo, et ça, les Makara va pays développé. Mais nous n'avons rien, mais tous on a la gratuité. To komi ko sunga même voir même na basoda o bazwa kambongo te basoda ba koma na prime c'est pas ça makamna ngana za koloba moko mususu na komimo siko na mozindo ya be mission na kolinga to vanda na talisa yo biloko wana biloko oyo ya kozana na complexe koloba ke muto parti politique ya Musée Laurent Désiré Kabila ko kozala gouverneur te muto koloba ke muto Mobutu muta Kasavubu aujourd'hui tout le monde nous mangeons dans une même assiette loba ya ke yo ozana na mauvaise foi. Parce que le président a dit que Kabila fils mais il est le plus a changé bien. La répondre il a réuni tout le monde autour de lui. Ceux qui osent la mauvaise foi, n'est à quoi écarter. Moïbi est à l'éloté. Hein? Pas si nous allons au Congo, mais tous ça l'effort. Déjà, Mboka est commis au moins dans une réserve de change. Mboka au moins est commis salaire gawana au bazaki ko pesa batute. 130 mois, il y a bien paiement. Aujourd'hui, au Lekina banque, je crois aux journalistes, tu passes partout. Au coup que Bazalakana banque, ils s'attendent à prendre leur salaire. Malgré Yamouké na yango, mais ils manifestent quand même la volonté wana ya kolakisa batu yake. Ata eza salaire à mouké mais au moins vous avez droit ya kozwa salaire wana pe azali kozela ko bakisela bango mbongo outi komona na wakota na likambo etali ba président bazoya awa lelo neto zobetano lisolo toza na 10e rue na limité bisika oyo wapi ezali base logistique ya UDPS là où le président abimi awa biso toza parmi ba combattants parmi des politiciens ya UDPS. Qu'est-ce qui se passe? Le président Azali Komema batu ya lolenge na lolenge awa. Lelo tozo zana président turc. Papa wana a sali conférence de presse. Tozo zela susuko ya papa. Papa oyo azali moko ya bakami numéro 1 ya église catholique. Nini oyo ezolega ke bango baya. Il y a des secrets et il y a des accomplissements. Il y a makambo oyo batu batika nezo salema. Batu wana eza pour la première fois pour aya awa. Moutoloko président turc. Peut-être en habité, au talent déjà dans le pays, il ne sort pas. Mais ceux qui aillent awa, les gens makambo oyo, bah yokani nande konaye homologue naye, il faut aya ko réaliser. C'est pas n'importe qui. Président oyo azali kozana souci à peuple. Il va d'abord commencer par 0 pour nous couper sa biso 1. Nous devons être fiers de lui. Nous avons rappelé que Nalobi, avant l'indépendance, comme après l'indépendance, il n'y avait rien. Kolanda oyo ba télévision. Les gens très bien habillés, ba cravate, ba veste, dit non, nous avons la macroéconomique. Nous allons faire ceci. Nous avons nyonso wana ezali batu oyo balingaka peuple té. Mais nous avons quand même un homme oyo azali ko soit valeur ya journaliste, azali ko sala valeur ya libre expression. Okomi tokomi lelo na capacité ya ko développer makambu na biso moko. Ça fait la fierté. Pourquoi? Parce que lelo ngai na yo
ceux qui te seront bien awa lobby bandeko bazota la biso il peut nous appeler à kolobano to sepeli mbongo ya chaîne ya télévision yango wana lokola papa Jean-Michel papa Michel Chako aza moko ya bato oyo bazana bolingo mboka comment muta ko kanisa biso la biso chaîne de télévision c'est pour que bato bazana capacité ya kotala bililité ils auront des informations fiables oyo ezali ya politique ya mboka na bango pe ba komona balobeli na bango n'est-ce pas ça bino boza bato boyaka na ba question bobimisa o biso tozaka yango c'est-à-dire quoi dans ces pays il faut d'abord koyeba ke comme un politicien na koloba na bande ko boye mboka et développer ka jamais na makambo politique ya média kakate yé président Azwi Mokano abimisi Mokano ba ministre ba exécuté ba ke ko somba biloko ba ye na biloko wana bango bazana droit ya ko veiller na biloko wana na ebité soki na lobi mabe ndeko journaliste il faut ba veiller ba la ki sa peuple ya ke voilà maloba ya mokonzi to kokisi yango biloko eza mauvaise foi ezaka parmi bandeko na biso to travailler na bango parce que comment bino bimisi mbongo ministre économie boke bosomi biloko boye nango bolingi ko tiango ezala na ba marché partout et ezala ka ndambo ça c'est une eza parmi ba biloko eza kitoko te nous avions eu le temps ya kozwa bango ya konommer bango ba travailler lokola ba sali ya l'état et ba simple serviteur du peuple. Ce qui est ministre, tu as ces droits-là. Il y a cause à la bon. Lokola ngana kenaki Namibie par exemple na somi biloko na veillé na yango et ya ngamoko ministre na kedena micro na ba caméra je vais voir bisika o biloko na ezali ko tekam. Mais comment yo ko négliger biloko bongo? Ngana ko leli sabato ke basa la kimia baba ke la kimia na mokili o biso tozali na yango ya politique souci ezaka moko ko servir bino. Alors vous devez aussi avoir cette capacité à que ceux qui va pêcher au Moussala, yo pe batela yango. Po bande ko bazana sengo kolela ezalaka penza li susute, kolia ezalaka penza li susute. Mais je crois que esuka wana te parce que pays na biso ezali na superficie munene. Makambo biso tozo vivre eza makambo ya kala. Ezali ba retomber ya bande ko baleka na pouvoir. Bobo sana ka yango te. Mais bato bande ko ngoti lelo tozana bango na kasi. Mais oui. Oui, lelo ndeto lo bano boyeke bazali ko écarter bango moko na lobaki trop bien clair ya que ce qui président a travaillé na tout le monde et ça ko lakisa bango que azali mokonzi ya parti politique mon côté azali le président de la République ba bengi le garant de la nation le garant de bon fonctionnement des institutions azali le commandant suprême azali magistrat suprême c'est-à-dire yé soki apesi yo musala alingi ko sala race ya batute ya ke oyo zali muta parti songolo pakala te tolobi tout le monde sont des Congolais. Nous devons veiller sur la patrie. Nous devons veiller sur le patriotisme. Nous devons veiller sur l'avenir d'un pays. Il faut tout comme civiliser parce que to uti musika. Alors que mais kaka bandeko wana soki mbongo ebimi na domaine mongo songolo pakala balingi biloko wana basala suivité. C'est ça le mal. Mais papa yandako akoki kosala nini? Bon, nous demandons à président ya ko remanier. Nous sommes clairs là-dessus. Ce qui est un accent, c'est un accent. Et azali mutoy azali les garants des bons fonctionnements des institutions. C'est que biso to senga ki a remanier bango, c'est tout à fait normal. À réduire taille o ba bengi taille ya gouvernement politiquement parlant ya ke à limoger ba misusu de façon que aluka ba la capable de servir tout au long ya mandat na de façon que va servir peuple comme yé alingaki. Na sepeli bakas parce que oyo kota la biso juste na base boza mingi te na kopesa mbote mingi na papa Michel Chako oyo azali moko ya ba congolais ya solo ondimi kopesa possibilité oto ba moyen na yo na ba caméra na bilili ondimi biso batupamba basali ya peuple tozwa ka courage ya koyebisa bandeko na biso lokola ba o bazana Los Angeles bazana ba New York misu bazana Bulungu misusu bazana Loja misusu na bazana Matadi misu bazana Kinshasa bazwa kata kolanda biso te en tout cas bazwa kata kolanda chaîne ya papa Chako c'est là où bino bano kozwa ba intégralité mozindo ya masolo ya makamba politique mboka na bino parce que bango ba ya kati bisika biso tozalaka
Nous sommes fiers. Surpris. Merci. Matadi kutukuna tozo kende kozala isengo makasi. Plus numéro nanga ezali 090 33 97 686 090 33 97 686. Je vous remercie. En tout cas, bozana motema bokozana ko banoko zwa ba numéro asikate bakamboze belé mozindo pe kozala. Bye bye. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.